Bokandia Kuli Media TV Mbote pour vos araibele pour la chaîne YouTube la Kuli Media lelo penza toi awa na kati ya paroisse Saint-Dominique na Limete esika wapi bai IDPS bai penza ko sala messe en mémoire ya ba victime ba militant ya IDPS o ba waka ki penza na mayoyo marche ya carton jaune o sama ki bongo le 19 le 20 et le 21 septembre 2016 et c'est déjà 3 ans. Des partis IDPS baye ko commémorer penza ba militant na bango o ba kufa ki mokoloana na likambo etali penza ko telemela régime sanguinaire ya mwana mboka Kabila Kabange. Totiki bino bolanda messe nini et le kaki message à secrétaire général Augustin Kabouya pe ba militant IDPS ndenge balela ki penza ndeko na bango plutôt kutani bongo nasi. La raison pour laquelle l'écrivain sacré revient sur leur passé pour qu'ils soient maintenant des morts. Mais dans leur ensemble, ils sont devenus des témoins, des défenseurs de la démocratie. Je dirais que sur la croix, sur les voies des supplices, où il perd sa vie. Et il fait tomber, il fait couler son sang, pas pour lui, pas pour lui-même, mais pour vous et moi. C'est comme ça que nous disons, si les gens insultent, les gens volent, mais toi, fille de Dieu, ne vole pas, ne tue pas. Ceux qui vont pas, mais vino, voyez pas. Ceux qui vont pas, vino, ceux qui vont pas, nous prions pour que Dieu fasse reposer sa main sur notre pays. Si ce pays ici est en train de souffrir, nous voulons qu'il arrache de ses souffrances, de cette emprise, pour que devienne une terre
bénis, interrompt la paix, règne où les gens se retrouvent et vivent en paix. Nous voulons aussi que ces nouvelles autorités, nous tous d'ailleurs, même que ce soit qu'on soit membre du parti ou pas, qu'on soit congolais ou congolaise, qu'on soit responsable ou pas, mais du fait que pour la simple raison qu'on est appelé à servir le peuple, on s'oublie pour l'intérêt des autres. Et ce n'est pas facile, puisque pour le réaliser, il y aura toujours d'obstacles. Il y aura toujours des complications, il y aura toujours ce qu'on appelle pot de bananes, on vous jettera des pots de bananes, on vous compliquera, on montera des stratégies pour faire bloquer la machine. Mais dès que Dieu avait la main sur la machine, personne et n'importe qui ne peut encore, personne ne peut recaler ou retenir cette machine-là. Ce qui s'en va dans le corps, le bio est attends, vous passez à ma place, Frères et sœurs, shalom. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Au nom de mon parti politique IDPS, je tiens à remercier toute personne ayant suivi l'appel de la haute hiérarchie du parti pour venir commémorer ensemble avec nous en mémoire de nos compagnons d'élite qui ont payé de leur vie pour qu'il y ait changement dans ces pays. Et je profite aussi de l'occasion pour interpeller certains de nos collègues acteurs politiques qui pensent que la mort de nos compatriotes est une occasion pour eux de faire leur spectacle ou bien de se faire connaître vis-à-vis de l'opinion. Aucun parmi nous, quand il perd un membre de sa famille, peut prétendre organiser une quelconque manifestation
plutôt que d'organiser une prière en mémoire de l'illustre disparu. Ne cherchons pas à traumatiser les familles de ceux qui ont perdu les leurs. Ce n'est pas responsable de notre part. Si nous avons choisi cette journée, c'est pour montrer à la face du monde que nous, l'IDPS, nous ne pouvons pas nous focaliser sur une seule date. S'il faut parler en termes de bilan, c'est depuis la création de notre parti. En tant que gestionnaire du parti au quotidien, certaines familles qui à l'époque avaient perdu les leurs nous ont interpellés. Qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur le secrétaire général, nous constatons que vous avez oublié nos frères, nos sœurs qui ont payé de leur prix pour ces combats et vous vous focalisez seulement sur la date du 19 septembre. Depuis la création de l'IDPS, notre bilan est lourd, s'il faut parler en termes de pertes en vies humaines. Nous avons perdu beaucoup de membres et nous présentons des excuses auprès de toutes les familles qui pensent que nous avons oublié leurs membres. Loin de là, au niveau du parti, nous sommes en train de réfléchir pour arrêter une seule date qui sera baptisée la date des martyrs de l'IDPS. Aux amis qui veulent faire l'opposition dans notre pays, ils doivent comprendre une fois pour toutes, quand il y a une perte en vie humaine, c'est une perte en vie humaine. S'il faut parler depuis la création, passant par la conférence nationale souveraine, jusqu'en 2018, nous pouvons avoir les mêmes traitements et mêmes considérations sur toutes les pertes en vie humaine sans faire la discrimination. C'est ça un comportement responsable. Mais chercher à faire du spectacle autour d'un seul événement, ce n'est pas sérieux de notre part. Si nous pouvons regarder dans le passé, il y a ceux qui posent des questions. Est-ce que vous pouvez identifier tous ces mondes-là qui ont perdu leur vie? Moi, je peux déclarer ici haut et fort que l'IDPS a tout un palmarès, tout un registre de nos membres perdus ici à Kinshasa à travers nos provinces. C'est pourquoi nous allons tous rester dans l'esprit de la méditation pour compatir avec toutes les familles qui ont perdu les leurs. Même dans les Saintes Écritures, pour que le Dieu créateur des cieux et de la terre sauve l'humanité, il avait accepté de faire couler le sang de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, tout le long de notre parcours, le sang a coulé. Ce sang-là n'avait pas coulé parce que ces gens-là avaient commis un crime contre le pouvoir établi. Mais ces gens-là réclamaient rien que les changements dans notre pays, rien que la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Ce que l'IDPS promettait toujours à ses militantes et militants, tenez bon, l'IDPS vaincra et l'IDPS a vaincu. Aujourd'hui, l'IDPS dirige la République démocratique du Congo. Aux responsables de l'Église catholique qui nous ont accordé ces cadres pour commémorer
cette journée, au nom de mon parti, je leur dis merci. Et je demande aux familles des victimes de ne plus croire que l'IDPS les a abandonnés. Nous aurons un temps où nous allons répertorier tous les cas possibles. À dater de ce jour, il faut penser à tout un chacun qui a versé son sang dans ce pays pour l'alternance, pour les changements. Ça ne sert à rien de se focaliser sur un seul événement. Nous avons enregistré beaucoup de pertes en vie humaine. Pensez à toutes ces familles-là. Arrêtons de faire du spectacle. Organisez des marches. Quand vous organisez des marches, c'est bien beau, mais quelle sera la place de toutes ces familles-là qui ont perdu les leurs? Si vous vous cantonnez sur une date, ceux qui ont perdu leurs membres de famille en 2011, ils ne vont plus se sentir concernés. C'est la raison pour laquelle, comme je viens de le dire ici, l'IDPS est en train de réfléchir pour arrêter une seule date. C'est cette date-là qui sera communiquée à l'opinion pour se souvenir de tous nos martyrs, tous nos compagnons d'élite. Et après cette étape, nous pouvons sortir en paix, nous diriger vers notre siège et regagner nos maisons dans la méditation toujours pour compatir avec toutes les familles des victimes. Je peux vous rappeler, du temps de Sun City, nous avons perdu beaucoup de nos membres. Je peux citer José Mukenge, tiré à bout portant à l'église Saint-Joseph de Matongé. Vous n'allez pas nous demander aujourd'hui de ne plus penser à sa famille. Si nous remontons encore à l'époque où nous réclamons l'audit des serveurs central, en 2011, nous avons perdu notre compatriote Serge Loukoussa sur le boulevard. Vous n'allez pas interdire à sa famille de ne plus penser à lui ou au parti. La liste est très longue. J'ai énuméré que ces petits exemples pour montrer aux uns aux autres que nous sommes en train de réfléchir sur une date où nous allons commencer à commémorer nos martyrs. Merci aux amis de la presse qui nous ont toujours accompagnés pendant tout le temps de notre combat et aujourd'hui nous sommes arrivés au pouvoir. Et je l'ai toujours dit à quiconque veut nous écouter, nous n'avons reçu pas les cadeaux de qui que ce soit. Aujourd'hui, l'IDPS à la magistrature suprême, c'est mérité. Aucun parti politique ne peut présenter un bilan sur le même pied d'égalité que l'IDPS. Vive la victoire de Félix Tshisekedi, vive les combats d'Étienne Tshisekedi. Je vous remercie. Est-ce que c'est nécessaire de donner encore la parole à quelqu'un d'autre? Au nom de toute la paroisse, nous vous disons merci de votre participation, de votre présence et d'avoir aussi choisi les... Oui, maman, Tomonio Penza Lelo, vous allez peut moko allié à IDPS, vous avez la Penza, bande de combattants, au Bakoufara Penza, les 19, le 20, le 21 septembre 2016. Natina Messo, vous savez, on a IDPS au Kolobani. Nalobi que tu es commémorer, disons, mon colango, hein? Bati bakufi bande ko na biso poto lo bana bango makila na bango ezopani pamba te et que likambo babundela ka mukolo ngo tozaka na bango ezaki pona démocratie ezaki pona toboya ki 3e mandat Kabila et poto lingaki élection batumbi bango bazikisi bango na batuana benemi banguna ba sataniste mais tolobi ke to bosani bango te makila na bango ki pamba te et puis toye pona koloba que bon
lelo moni toza le 19 te bato ebeli basolo bakala le 19 c'est quoi? kasi bayi bato bakongolais mingi balelaki babi IDPS mpenza bato bazikaki kuna balexi journal ka inaperçu soki bango bazilaka le 19 po balela mais biso c'est tous les jours qu'on vit ça, c'est tous les jours oyo bana wana bakoyaki to elongwaka biso na motu te tokozela le 19 te po toya kosala spectacle to banda koleka tolo bake tokufiti bato tokufelaki bato non, nous c'est tous les jours qu'on vit avec ça. Nga naza ali ya IDPS le 19 septembre wana pe na tambolaka naza na ba photo awa oyo bato bazokufa na maboko nanga tokoti na bango na fournisse wana donc eza likambo ya le 19 to ye to leli to kei non to sali spectacle ba moni biso po to lobby non eza likambo ya passe ya mikolo nyonso. Tu vois, donc yango toyepe ezala le 19 te na IDPS tokufelaka bato le 19 te mais mikolo nyonso nga naza na UED Verco naza écologiste mais lokola totambolaka elongo po deux personnes bakoko tambola nzela moko soki bayokani te ngai na bango na IDPS na UED Verco totambolaka nzela moko donc eza koloba ke oyo esalamaki wana bayebaka ke makila ya mutu ekendeke pamba te ba oyo ba commanditaki ba ya ko brûler permanence wana ba oyo nyoso ba fandaki ba yokaki lisolo wana ke tokokende ko tumba po ngana ebi mukolo ngo mama tango totambolaka ngana tambolaka de Lumumba ti to ya ko kima na siège ya Fonis to zaki na Chibala na lisanga bonganga minduki ezali kobeta de partout minduki ezali kobeta de partout tango tomoni na sendo eko leka nde to kimaki mwana mbala koi wana kufi na koti na ye na lupango po ba soda banguna wana bazaki soki ba Rwandais soki ba mboko ya Mugabe ba Rwandais wana bango bakoma partenaire yo kana te wana na koloba ba soda wana batu ba omoni tokoyi kozala ngai na yo to baninga siko toza baninga tobini totambolaka mais mutu mususu akozwa azali moninga no mais ako utiliser na ndenge mabe mais ngana yebi tango toza na yo eza na ndenge ya boye o comprendre mais bato ba utiliser ki ba Rwandais wana bato ba Mugabe wana ba soda ba lobaka lingala te kiluba te Swahili ki Congo te ba yena bango pa ko boma soki ba bomi mutu akoy ba lokoti ngana za ko mona nana ba photo na téléphone soki mutu akoy ba lokoti alors ti to ko bomba na Fonis wana mukolango obemina ko azotambola na bus ye na Claude Machala na Yves Kisombe na makoloko tambola na Papi Tamba na tangika plus wana bako tambola na nzela obemina kuna bango nyonso balobi ke lelo na butu bakomona lokola biso bato ayi de peste ba combattant ba alliés bomoni tozaka na bato un peu partout baye koyebisa biso mukolango na butu tango Monisco aye kobimisa biso na Fonis amemi biso ti na 10e mpe epai ya président Tshisekedi azalaki baye koyebisa biso ke bayebisi président ke na butu ya lelo tokeba na permanence mutu alala kuna te nazalaki wana président alobi ke lelo mutu alala kuna te boko tobimisa badossier nyonso mais bandeko na biso balobi biso tokolala wana tokosala abandon ya poste te eza epa na biso tolala kuna te mpo na nini mais président Tshisekedi nga nazalaka bazobamba biso babombe lacrymogène vers ba 19h baki kobimisa biloko abi mutu alala kuna te babi biso tokolala kuna ndenge na butu bayaki bango babi eza epa na biso bayebi te ke bato bazali kokonza biso bazalaki basanguinaire baassassin bakuluna en cravate nde na butu baye koboma bato lokola banyama bamesana kolia banyama mpona basacrifice na bango nde baye koboma bango na butu wana bango baza bake bakosala biso neze epa na biso croyant ke baza bato normal nzoka baza na mitema ya libanga olia kozala na mitema mosuni ntango nakanisaka mokolo wana makambo oyo namonaki epesaka nga nganzi me yango naza koloba nyonso ya participaki na likambo wana ozala nani mabele aza koyokanga likolo aza koyokanga mupepe yango eza koleka eza koyokanga oyo nyonso ayebi kazalaki na kuwana tozali awa soki mwana no te mwasi no te yo moko te okovivre yango yo okovivre mpo mona pasi wana ndenge nini bana ya bato bakufaki basi na bango baza komona lelo mama eza mwa pasi mais bon nzambe azala na biso ekosala ata ndele bakoyeba merci na bango mpona kopartage toujours mawa oyo eza à travers famille na bango. Ok, sikoyo kino lelo oyo bino déjà bosi bosi pouvoir bango bande kobundela cause oyo ezalaki noble oyo esalete lelo oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwa bongo ebonga yango nini oyo bokokanisaka po ebele oyo bakufaki parmi bango batiki basi misu batiki mibali misu batiki pe bana batiki babota nini bokokanisaka pe mpona bango parce que toza na état de toujours tozokanisa ndenge nini tozolinga ke les chefs de l'État atia eloko moko département moko oyo ekozala uniquement mpona kosalisa bato wana mpo batiki basi batiki bana batiki miso
batiki makambo belé. Toko senga chef de l'État, yemo wazo kabiso na banza kendenge za état de droit, ya commissaire département moko oyo eko banda ko soutenir batuana tina ndenge bana bakolaka tina ndenge otyonso oyo bakola po batanga ba classe. Ndo ba kometa ki ba crépo wana. Classe na bango eza. Non état de droit tozolo ba attend kale batu basalaka eloko wana bakozalaka juger un jour. Et qu'on a bon côté, attends calé, et qu'on soit battant, mais bah tu vas ça la makambo wana un jour on va la juger parce que nous avons un état de droit. Oh non so ko ki sala to reprocher yo. Mais pas tout ba ça makambo wana ba koma le Non, Olobi maton de min qui va comme partenaire à Bisso. C'est une bonne chose. Mais l'État est comme ça la Moussa Lango. L'État est continue comme ça toujours Moussa Lango, malgré que Bango va ça partenaire à Bisso, mais l'État est comme ça Moussa Lango. Ok, tu habites le Benio Costa. Ali yo zalaki wana bile zalaki parce que herba tumbaka yango batumbaka permanence de pes. Mutakota kana katikati mutu aliboso. Ezalaka nga bile zali ba vidéo eza. Moto ezo pela baninga bazo zikanga na zalaka sur place. Bile zali. Alors to monaka en live. Donc na ngete ko benga zaka bunda eko ya. Donc makambo eze bele to ko lobela mais makambo esala maka to za passe na motema. Po ebele batika biso, ebele bakenda, ebele bakufa, mais jamais bango baza ba héros. Baza au même titre na Lumumba, au même titre na Tshisekedi, au même titre na batu nyonso bakova na muga oyo. Donc ba combattant wana baza au même titre na batu nyonso wana. Yango wana tozolo bake jamais bakoki ko crime wana vous a toujours jugé un jour. Quelle que soit la nuit, mais un jour on va toujours juger malgré nous sommes des partenaires. Mbote maman. Lelo tomoni penza bayi de pes parti mobimba na militant boye bongo ko sala messe action de grâce pona kolela bandeko na biso ba congolais ba militant yi de pes o ba waka ki penza mokolo le 19 le 20 le 21 boko lobani ni na message à lui. Oui, merci beaucoup. Yeba que Nambo Cannabiso eza na parti mon côté o lelo soki tolobi a présenté bilan pour la perte en vies humaines par rapport à la qualité pour la démocratie et puis instauration et état de droit et puis qu'on réclame élection démocratique transparente et ça a eu de pèse. Alors ils ont moussou ba meka qui ko profiter pour la date le 19 qu'on peut-être que ça là pour un spectacle. Or ils ont le spectacle té ils ont makila ya ba yimbo ko ba tangisa pour na kolomboka Congo pour être vie sociale ya peuple congolais ezala ko bonga yango nde lelo to yaki ko kanisa bango pe kolela bango ko lakisa na monde entier que to bosani bango te toza de cœur avec eux parce que ceux qui lelo tozali na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi le président de la République wa azali produit fils digne ya UDPS ezali pona bandima ka pe ko tangisa makila elongo moko na etumba o twandaki ko mener na bango eza juste je crois que bientôt là communiquer à parti et qu'on peut s'amener la poète toi ba mokolonie ni toko banda kolela et de cette occasion toko profiter ko lobe que ezana ba mususu ba mekaki ko kanisa ka date le 19 tout en oubliant que non ko kufa ba combattant to ba militant IDPS et bandi na le 19 septembre été ceux qui toqué voir même na 2011 un jour to réclamaka au but ya serveur central et ils appellent d'abord atangisaka makila na bango je crois que IDPS azaliwana makila etanga maki kende ki pambate lelo toza na président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi doit ki rendre hommage na ba oyo ya biso batika ki biso Matondi bingo matondo et ka sanke to sala eloko ya makasi d'abord ko se souvenir na bandeko bakufa des années date à 19 c'est bien mais ba combattant bakufa ko banda depuis IDPS ba créer yango c'est pour cela et loko yo lelo toye ko sala ezali que to yebi date à 19 ba boma ba combattant ba date mususu ya 2011 ezali le 14 ya 2016 ezali na aéroport ba boma ba combattant ebele lelo toyaki pona ko yebisa ba de ko nyonso bazali peut-être bazali ko se sentir que bazali oublier te na famille wana ndenge secrétaire général Augustin auti ko lobake to ko pesa date moko définitive poto kunda toyeba kolela bato tout to kufela na kati ya IDPS mais bandoke bele baso kama babiki non bato bakufa le 19 mais bini bo sala ngo lelo le 21 ezali moi pas si mais c'est qui est étonnant d'ailleurs date le 19 na lelo combien de jours après combien de jours et là il faut préparer et là date bazali il faut organisation pour préparer date moko
oyo ekosala ke bandeko na biso nyonso tolela na bango ensemble. Donc ndenge tozali date ya lelo le 21 ekufeli te puisque ezalaki il faut une préparation. Donc il faut se préparer pour na faire sa date moko définitive. Pour le moment bandeko oyo bazali bakende gauche droite et ezana ba mususu bazali o bakufele bazali reconnu te na ba parti politique mususu. Mais biso to se batie registre tout o nyonso bakufela bazali enregistré. O tout bakufa na liste ya IDPS bazali enregistré. Mais eloko nini signifie absence na bino na marche oyo ndeko Fayulu asalisaki pote bosambela longo na bandeko bakufaki parce que to sambela na Fayulu papa biso na Fayulu ndenge nini Fayulu azali na gauche biso azali na droite to za ndenge moko te ndake sika moko quand même. Et d'ailleurs d'abord Fayulu akufela nani Fayulu akufela ndeko nini oyo biso batumba ba combattant na IDPS les 19 biso to mona bango bibembe ndenge etumbama Fayulu akufela nani? Mais pour la solidarité, vous avez dit Fayulu azali ennemi, azali ko bongisa biso. Fayulu azali ko telema la vérité des signes. Oh et déjà basi bakateye masolo na Belgique, ba yebise que te vérité des signes o lukaka yangoy. Donc makambo ya vérité des signes appartient au passé. Makambo Fayulu akendaki ko sala linga ki aluka gaz. Ndenge na banda ko yebisa bango ke la moke se kufaki. A créer kaka mouvement. Ozo créer marché na nzoto abatu bakufa ya bino pété. C'est étonnant, chose étonnante. Les personnes qui sont victimes, victime nini? Na gaz na mutu. Ah, côté lobako akufaki. Lobako akufaki ba yeko se tapa. Fayulu ezali bori ali bende biso na pembeni. Singana zangi na marche. Borezi ya nini ya gaz wana. Ezoki saite babominga. Yo yeza azamuta ba théâtre, même na Katanga. Même na Katanga. Asale ba théâtre wana. Oje omatiwe papa monto matiwe lisasi yo le omatiwe baba kinga seka ale petit otona ite o ezaba bori yo olokaki okoyoka son. Mais par rapport ya bandeko so bakufaki parti kanisa la nini pona bango eko ezali reconnaissant parti balobi boye bako enregistrer batu nyonso wana bazali bien enregistrer bako zala récompenser bako zo moyen makoki nyonso po ba oyo soke za mwasi azwa mbongo ya kolesa bana na ye soki ezali mobali azwa mo occasion ya kozwa temps ya kobala. Donc voilà comment organisation wana ezali po ba aider. Et puis le président Fachi alakaki ke bakosala tout par tous les moyens ba aider ba famille wana. To cité lobby ezali bongo meeting à matin Fayulu na Makala. Et alors compromis ni yoko lobo bon na yebite yo il est là Fayulu makasi. Na yebite yo le Fayulu. Mais pour ça adversaire politique. Tenatoni bon na yebite yo le là makamba Fayulu. Moi je ne suis pas là pour na robeta likambo yaf. D'abord Fayulu il représente quoi moi personnellement yo kaso na lekiye na gaz. Na lekiye soki na lobby kete le loto tambole to sal marche. Donc egoinda. Donc Fayulu il représente absolument koloba marche nini ya koloba nini puisque batu abandaki ko sala marche soki batu lelo batu bana bazotanga ofele président pesi opportunité bana bazotanga ofele. Est-ce que réponse ya batu tanga batu bakendaki na marche à Fayulu c'est combien de personnes? Pas même 20. 15 personnes. Pas même 20. Donc moto bongo ya kotangela ngai te Fayulu. Donc kuna ngai na yebisi bino que président Félix Tshisekedi Tshilombo akaye ko fongola ba cadena o ezalaki fermé na libanda na niveau ya Belgique ba Belge ba yambie lokola roi o roi PCP kiti et puis na yebisi bino que Fachi Ndembeton Fachi solution akayi ko fongola ba cadena o ezalaki pendant 12 ans coopération na biso na Belgique ezalaka te. Voilà. Mais Fachi accueilli ba Belge balibité limbise biso ndenge tozaka biloba loba ya to wangana kiyo ki ozai président nyonso wana ezaki ba biloba loba et puis ba lobby à partir d'aujourd'hui ba ko sala par tous les moyens ba aider Fachi na Mosolo na place tout ba kolinga a construire akekuta na Union européenne ba laki ba lobby po yeba ke biso to lingani tala moi avance yangoyo osomba unité ya lebite ko zala ya unité te nazokende bandeko bazokufa na Ebola to contribuer na bandeko bazokufa na Ebola Mike Mukebai boloko na ba biloba loba ba bêtise moto akoza l'éduquer ndenge wana te na yebite papa akolisa ye mama botaye azalaka ndenge nini azana ba dossier kili ba conflit na batindi ye na makala par rapport ya comportement omoni biloba loba yango soko zolia mbongo yeba ndenge nini mbongo ezokomisa wapi ezana mbongo so zolia yango ekotisa na libulu ezana mbongo so soko lia yango okufi otiki yango. Donc mikolo yo discours nini oyo kuiko engager pour peuple congolais yo kayo exact
discours exact puisque Fachi alobaki que bana bakotango fele alobi pe ezali na province te Congo mobimba. C'est pour cela bon peut se présenter chance année prochaine hôpital au fele bongo kobota souka kobota en désordre. Matata asali nini bon nayebi te bandeko wana Matata à l'époque alobi babanda na province nini baza baventurier detika makambo Matata bango nde basali Kabila a échoué bango nde basali ke na moment oyo Kabila azali ko diriger bango basalaki mbeba bayebaki teke bakoki omoni basenga bidje o Fachi akosala ndeni bana bakotanga bidje za na baposha batutu wana yutunga wotuna bidje za na baposhi na bango ya Matata ponyo puisque Matata ponyo atongi ekolo kuna salaire na zako za combien. On doit définir le salaire ya batu nyoso bazolia partout. Donc il fallait bayeba ke oyo partout. Soki avant olunga d'abord oyebi ministre ya Ebola alingaki na Makala akei kota ba Congo akatisi na bwatu alingaki ma balibite yo yaka o ngai olilunga bakangiye azokima pona nini mauvaise gestion na niveau akosa batu na makambo ya Ebola akei koza bakisi oyo ozo traité fièvre ya nani yo nani malaria azi yango akei ko utilizango pona banini pona Ebola mais tangu docteur ya koti na minute solution monani donc batutu o basali mabe na mboko oyo on doit les poursuivre l'un par l'autre donc merci beaucoup tous a déterminé pour de changer mboka na biso to peut se présenter chance makambo ezali kitoko président Fachi béton azo yapo lobby azo kende États-Unis d'Amérique et ce que ba ko sala kora mikora koza na Donald Trump po bali na mesa ya fayula koyoka son Marie Martin koyoka son j'ai dit et je remercie. Merci beaucoup Bandeko. Je crois qu'il y a journée à l'élo et ça journée où on peut s'en penser à caractère moko ya mawa parce que évidemment il est kaki il fallait au monde on a mis sur ndenge biso to zala na kati ya terrain et ça ya ko sepelate parce que ba victime oyo ba kufaki et ça bateau to fana ba on a tongo to le mapa quelque temps après to kiti na front après to zongi na ba fatigue wana et puis la nuit au monde ndenge baninga ba kufi d'ailleurs biso déjà tant to zo ki ba signaux rouge ya journée wana to bisa ki baninga que non bo ça la vraiment kunate pour te yeba ki déjà que ba représailles ezali parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets et ça effet moko comme le rabiso je crois en 2010 et même événement pe salamaka alors tout monde qui a déjà que ça qui m'a bé mingi pour ndenge za bo tozo citer ba ningo ba kufa ki paix à son âme lokola ba bouquin ba moi ba tebele tout ça ikolala na bango kolia na bango elongo donc naza moko penza ya journée wana to zala ki pena na kati ya fourré au moulin donc eza pasi mingi komona baninga ndenge bakufaki calciné c'était vraiment très difficile yango wana lelo toyaki na messe pona ko la mémoire na bango vraiment paix à leurs âmes par rapport à lit na bango je crois que ekokende pamba te lokola toza sikoyo na bafaire donc toza kaka na kati ya lit pour que totala makambo ebele notamment na ya bango donc baza baninga oyo bakufaki na champ bataille ndenge ezalaka donc il faut topensaka toujours na bango donc kopense na bango eza kaka te na messe il faut totala bano batiki totala bamabota oyo batiki totala nini tokoki kosala et puis baza basele victime te idps à connaître bavictime depuis sa création ti na moya lelo bavictime baza kaka kobakisama alors moi je crois que na yango wana nyonso il faut penser tout ça la journée moko oyo tokoki kosaka yango na bavictime ya démocratie mpona Congo donc no tolongola nano apart bavictime ya indépendance tout mais bavictime ya démocratie parce que biso mpe soki nzambe alingaki biso te peut-être lelo tokoza mpe bavictime parce que toriske mpe na liti oyo baoccasion ebele oyo soki
nzamba permetaki tokufa lokola baninga nde tokufa. Je crois que biso baoyo boyebi biso soki eza ya kokufa nde tosi tokufa kala peut-être histoire na biso kokoki kobetama te. Mais lelo vraiment nzambe atalaka toujours baninga oyo tozalaki na bango elongo mpona occasion wana ndenge elekaki ezalaki vraiment mabe makasi koya komona baninga ndenge bazalaki kalisine ezalaki mpasi mpe lelo eza mpasi epuis baninga oyebi bien bozolia na bango mpe bolia na bango quelques minutes avant leur mort, donc ce n'était pas facile à digérer. Ok, tozo soutien na likambo vous êtes le député national yango na lobby, vous savez tozwi lelo pouvoir mais nanu tokomi na esika eloko tozali koluka te parce que eloko tozali koluka ezalaki oyo tobengi état de droit. Donc na place ba bengi état de droit nde ba solution ma camion surtout ana ekomona. Je crois que bolanda ki mwana mboka Ndeko Fachi président de la République na malobo apesaki na Bruxelles à lobby nanu asilisi lit na été. Donc lokola lit na eza ko continuer lingi ko laksaka nous avons besoin d'instaurer état de droit. Alors na kati état de droit moko na moko a participé ki na crime wana akoyoba ko trouver cause na e parce que baninga nyo surtout to baza na FCC to baningo baza na côté mususu to baninga mususu baza na kati ya IDPS pour ne pas que tolo bakeza X to Y wana eza musala ya justice nenga koyeba ko pesa culpabilité na moko na wa participer ki na crime wana parce que zalaki crime baninga bazali kalisine baobi ebetaki tout et tout parce que biso moto zalaki na terrain mukolango masasi ebetaki ezate ke quoi incendie moko salamaki peut-être non ezali crime ou salamaki wana. Alors ce qui justice sali musala na yango je crois que bon mona ba coupable ba rozala donc ezali kambo ya alliance te ezali kambo lo mon côté ezali kambo justice ne ko sala totondo botondo. Merci beaucoup ko mwana mboka Dodo Musao na bansi yope ozana kati ya bitumba oyo osalango ozali mener ya kala ngana aloba boye pa ya baningani lelo tozokanisa eza mokolo ya kokanisa bandeko na biso bakufa mpona ekolo oyo bakufa pamba te bakufa mpo tozwa démocratie tozwa liberté tozwa la liberté d'expression tozala bumutu na biso tozala bato na kati ya bato tozala bato oyo baza considéré neti nyama te oyo baza chosifie te yango nde bandeko ya biso oyo bakufa tozalaki na bango na kati ya komba lobi tozalaki bacombattant lelo tala lolenge ya komba oyo ya bitumbo babundaki nakomi na nga mpe député. Je suis le député le mien Zeli Djekasai Bidelu Fulabwa Ntambwa génération yango wana bandeko na biso oyo toza koyebisa bafamille na bango mabota na bango nyonso ke tozwaka courage. Le président Antoine président Etienne Tshisekedi ayebisaki biso ke bitumbo toza kobunda eza bitumba mboka soki ozobunda mpona libota na yo ozobunda mpona ekolo na yo seke mpona mboka mobimba ata soki eloko aliwa ezoya ekozwa te ekozwa yo te okokufa te parce que ozobunda mpona ekolo mais ata soki okufi ya solo okokufa me oyo abombi wana akozwa masumu na yo me yo okokende lola yango wana nde toza koyebisa bandeko tozalaka na courage lelo bitumbo babundaki eboteli biso esika oyo pouvoir tozwi pouvoir na alternance oyo makile etangi te nini bato bakufi te yango wana nde Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi lelo akomi mokonzi ya mboka mobimba ya Congo. C'est pourquoi toza kokomisa bandeko na biso wana bakufi te baza na kati ya biso puisque toza ko vivre événement d'ensemble biso na bango pe lobi tokokutana puisque za nzela biso nyonso heureusement ba bundi ba boteli biso lelo yo alternance ba boteli biso tozwi pouvoir toyeba lolenge nini ya kobatela lango jusqu'au au-delà. OK, kasi pona bango na ba journaliste nyonso elongo moko ngai en tant que un être humain naza na mawana motema naza esalinga pasi na motema oyo nakosala nakoloba te puisque vrai geste nyonso elobaka te mais na kati ya parti na biso na président na biso yebi ke président na biso Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi aza mutu ya mawa aza pe mutu aza komona de loin mutu aza na vie de loin à partir ya ye na banzi akokanisa net tala lelo na minute oyo azoloba likambo ya classe ofele la gratuité de l'enseignement mais pona nini akozanga kokanisa bato oyo bakofi pona mboka na biso yango wana omoni le président oyo biso yango ya le secrétaire général ya parti mwana mboka Augustin Kabuya auti koloba qui est parti na biso aza kokanisa seulement ce n'est pas seulement pour les bato ya 19
19 septembre na bato ya kubanda bitumba na biso depuis 1982 tokokanisa bango tokozwa date moko oke tokobanda ko célébrer pe tokobanda ko kanisa pona mabota na bango comment ils peuvent vivre à partir ya pouvoir wo biso tozui. Ok, totondi obotono. En tout cas, merci beaucoup. Oui, merci mingi beaucoup kulanda penza na bokebi o ezaki bongo messe ya IDPS en mémoire ya ba victime o ba kweki mokola le 19 le 20 le 21 o mona ki penza ndenge bandeko na biso bazika ki na kati ya permanence ya IDPS ezali penza pasi pona kokota kaka alternance na mboka na biso Congo. Tokopi na suka, merci na wazaki mona sima caméra die donné maweja, merci na ba onyoso bala na biso na kila poto. To sengi na bino penza bo s'abonner massivement na Kuli Media TV, bo s'abonner, bo aimer ba vidéo na biso et puis bo partager, bo rozangate, ko zo penza ya motuya na chaîne YouTube oyo tokomi na suka. Merci na tonton Dou de caractère mon Olito depuis France, Jean-Si Bombo et papa social depuis États-Unis, Père Richard Makaya, maman Ouvin Sevolo depuis Lyon. Ngala bino soki nzamba zongite to monani na mikolezali.